Ciel Vert TV. Ma innovation désormais la Ciel Vert TV parce qu'on va dans la Ciel Vert chaîne mais on sait plus la même Kolanda. Tozaka wana pona bonzambe te to apona mabele be photo sala yango pour moi si na libala olamba pe contact. Mabele be to ka pour ça me tout ça ça ko ete yango to ça me la bible bon de non na libala. Hein? Désormais la Ciel Vert TV on est pour na pour la émission ya makasi hein pour se battre bébé banda ko lamba la to voter bébé pour lamba kalon maman la bino bénéfique to ko nazali na balo ko porter mission mo makusa. Donc émission makusa donc makusa na njum donc bali pena ko lamba pour la non na Ciel Vert TV bilo ko nyonso oyo ye balamba oyo ba olamba te o découvrir na Ciel Vert TV ba mika ba kwa soso ba niso bilo ko nyonso oyo ye douana ba donga ba matembele ba ndunda ba pondu ba biloko ba mindindi oboliate oboyeba te na Ciel Vert TV désormais pour la ndang vous n'allez jamais déci calamité pour vous dire l'émission la vie qui to consommer vous s'abonner beaucoup la chaîne de Ciel Vert TV émission makusa ni makam ciao. Ciel ouvert dans les formes mi comme on a bien mon ami le boko na tata Ndeko landaka yango Ndeko talaka yango na Vincent Makela Mbote partout besoin au mesana bon ko la chaîne na bino Ciel Vert TV lelo lisusu na ye na émission na yaka na ngo so mona ati tablier bose ke lobike lelo lisusu makusa wana na ye na ngo lelo en tout cas nene makusa moko eza vraiment bien o elamba maralamba te mais lelo ngai na ba recherche na sali na bi lelo ifo na sala. Alors avant na la table bloc on a ngai na pesa mbote na mutu aza bongo na sima caméra hein Josué Brown Rwanda. Donc les grands caméramens na PC mbote pas à l'homme valable c'est dit que maquille les grands monteurs bambote la bine belé batine so basala na Ciel Vert TV bambote belé le on est monsieur la ngai makasi o eza makusa na PC mbote to za mandra do pang awa mama bébé Makela Marcelo Bénédicte bato nyonso Esther bato tout bazala rata no pang awa mbote na bango et belé bébé na nga bébé précieuse grâce bango nyonso bambote bolanda vraiment émission eza vraiment bien makas. Alors ce comme l'émission makusa ezo traîner moi muke eza suite ba moyen omoni okoki oluka mutu mo mutu ngana za na mbongo te ngai fona sala boye yo za so obligé faut saler la eloko mo to sala moto obeta mo mutu pona ko sala to na ko inviter libanda otie ba moyen na yo ya sali émission donc yem so ebola mbelo ko na moyen ezate donc c'est un biso moto tsebi suba moyen on a ça qui soutient pas na bino to c'est vraiment soutenir émission makas vous avez le moyen moi quelque chose tinda tout ça la moi émission ça va vraiment bien pour moi si nanda ku ezaka rande na lo barizaka ateke o boyebote makusa pe e contact pour nous tika mbanda ke mama leo akenda olia maleo albanda te oza moi ça maleo ateke mbanda no ayo la someli maleo te likola mesa te mais tandis que monsieur ko sunga bino makas bondo sono ndeni bonda ko lamba yango wana na concours ya grand caméraman Josué Luanda Brown to keda la cuisine après tenu blo ni onga na préparer le lopo na bino wana na déjà la cuisine na ngai na porte à cuisine donc ça venait lo ni on lamba na bino lelo mama ya likambo na biso lelo to lamba lelo libata on a français au bien yango les canards donc yango libata na nga déjà yango caméraman na ngo zo de libata yango no lamba lelo bato be bandi ba lamba libata te menga lelo na émission na nga na lamba libata auto ko accompagner ngona nini na pondu donc no bera da caméraman na kota na pente blo ni to lambela lelo na libata awa na moni na pondu na nga yango yo na cheda na moto ko na okalinga yango yo pondu no lamba ngona mbisa mai mbisa okauka disons donc njombo okauka njombo la nga yango no tokisango yango na moto cameraman na ngo zongo na kati vraiment njombo la nga yango yo alors be pis nini ono salela lelo na libata na pondu tomoni atoza na ndembi céleri pour na libata moi ndembi mukebe pour na libata mais ndembi eza pour na pondu
toza na ba poivron pour na pondu, toza na aubergine pour na pondu, toza na ba concombre pour na pondu, naza bongo na pilipili ya vert pour na pondu, na libata naza na tangawizi curcuma, donc yango pour na libata na osala nango vinaigre na ngai fazala pour libata ta ramazei naza susu na chou nanga pour na pondu, naza na ail eza pour na pondu pe pour na libata, muscade na ngai yango muscade eza pour na libata, naza na poivre noir na poivre blanc pour na libata, naza na moi adja na nga pour na libata, et puis feuille na moi elengelengi na nga pour na libata. Alors bandeko misa kwa ndabo chaîne na Silver TV biloko de film yango lelo autre ça libata lelo mais libata na olamba ya supute na okalinga pe pondu déjà zawana na okalinga libata mais moi de na okalinga on peut mavuma goût yango singa fa ko te be pisse bele bo moi de na obomae ndeni na kosalela déjà libata nga wana ketcha libana pona oboma libata nga à suivre. Bon libata nga yo na comme déjà ko bomé nga moi na bomete pona moi na ko kate to tu mo libulu wana ba okate déjà kingo ba di musika omoni ba ko madali libata na biso ba okate kingo wana mai de chef fota mai na moto moni mai na moto mai na nga ya moto yango na tie ona obomae wana libata na déjà na bomie siko na baki bien faut ça déjà mai ya moto na nga yango yo wana to dali ko na kuzingisa na kati ya mai ya moto kuzingisa na mai ya moto maya moto yango oyo tofungole basingo tokangaki mpona asala mwa nini te moni todilisi libata na biso na mai ya moto mpona ni baposo ezwa moye ya kolongwa libata ye oyo tomonaki te ndenge nini libata ngo osalaki na bandaki na étape kopresente bino ye mpe na bomi ye sikoyo natie na mai ya moto ye wana nakangi mpo alemba sikoyo nde nakangi ebo wana oya deja na pondu na ngai mpona koyeba ndenge nini kosala pondu lelo donc nazolongola pondu na ngai na moto ese ekalingami wana longola ngo deja na moto pondu na ngai yango ese kalingami nazolongola ngo mpona tiango na liboka to bana deja kotuta ye badeya kotuta ye bomona ndenge nini na olambela pondu na ngai yani libanda mpo batuteli libanda bana na ngai mizani botutela ngai mpona mpo tozala mwa rapide bana mizani botutela ngai naokamole deja mpona otiango na liboka naokamola pondu ale baye de kuchaini ezipa ati na kotuta otia musique musique ebeta nango baotuta deja pondu yango oyo baotuta epukani bongo natia bepise na ngai wana anataka baota pondu yango bongo zati natuta mpe biloko deja ya libata bepise ya libata mwana wa mwasi toatunga mpona bepise ya libata
épice na ngai yango nazozwa mpona kosalela yango mpona libata yango oyo nazwi mpe céleri yango oyo mwa ndembi kaka mwa mokie mingi te osi biloko ya likolo deja ezali céleri azali yango oyo muscade na ngai yango oyo natie céleri et natie muscade puis natie ail na poivre noir na poivre blanc elimba nango atuta nango yango elimba wana nazwi deja mungwa na nga mpona natia na batuta wana bepice na nyami kotuta mungwa na bepice otala mesure ya mungwa libata ya mwa monene mesure na te yango nakati ya sikoyo céleri na wana ndembi na kati bepice oko ebela na yango émission oyo eza vraiment très important basoutien na bino ekosala biso bien bamakambo esauvera mpe bacouple ebele komona eza na basi ebele bayebi kolamba te makambo oyo esalaka basi ebele bacouple na bango mpe ezala sauve so akoti mwana ciel vert boatale bie balamba nde boye mwa teke moninga mpe libala nde ndeke mpe eza sauve à travers de l'eau. On a essayé dans la vie, vraiment, pour soutenir, c'est la maison très important. Vraiment, merci Nabino pour soutenir. On service vraiment bien. On a donné le service na ya pondu. Mais là, on a préféré là au kata kata. Et puis on va tout dans la. Maintenant, ok, kata on juste le kata. Maintenant, banda. On a concours à caméraman nangai. Ota aïe anocha ndembi pondu kis na épices pondu kis nezara épice kolungano bamidi ya 14h pondu so otieka épice bien ayokani ntango otyai na moto yo moko omonaka biloko no ebimi bien wana longola nanga concombre baposo te soko olongola kolongola mpona kobongisa kaka biloko na ngai nabongisaki nyonso mpona kowelela mpe ntango moko bino mo boyebi ke émission ezala mango okolekisa te 2 heures te na babiloko mpona naotya poivron na ngai epine yanga mpe naotamela mona eleki ebele olekisa mpe ebele bato mosusu balia pite bakoka ai natai na pondu natie presque tout na kati awa
tokozela kaka pondu elemba na libata nde natie na mai wana poso wana elemba mpona bandolongola epuis mbisi na ngai yango wana bimisi po talaka vi na mboka toza nango courant vraiment ezala stable te nazalaki na richume namoni kuna ezotraine courant ekei yango na bimisi mbisi na ngai ya njombo na ngai ya mai yango na bimisi yango libanda fo etoka elemba njombo bongo fa toka po avimba mpe donc yango natie yango toka makasi apres bomonaka nde nantiela pondu na ngai. Merci vraiment pour consommer une mission, ça va vraiment bien. Après, tikali, tout le monde a rendu au bébé là, nous. Après, bon, on a dit notre on a dit beaucoup de ni token na bloc on a biso. Ande ko on a dit batanga déjà il y a la technologie qui na kata maya moto. Et comme ce qu'on a moment photo longo là na de longo les pose. En attendant pondu na ngabo et tout à makaka. Et puis, il y a un bis dans la maison. Il y a un bataillé. La maille à moto, au quartier, la maille à Malili, qui a l'ongolaï. Comme ça, il y a des batailles de la racialité. Mais ça, on lire en groupe, donc il faut lire à l'ibad. Donc, c'est le moment où il y a bien. Au moins, on a des nids dans le salle. Ça, c'est la bandeko libata na ngai yeyo na longole na poso ako mona nde na konika e banika mo pina na nika mais savon te abiza malamu wana na obana na kolongole poso na ye poil to bolingisa poil na ye yango na zolo no ndenge zotika na zolo na poil. Quando não é ninguém, eu lá na liba. Não tem isso de citar, né? Bandeko batali bomoni bongo libata na nga na longolaki ba poil bomoni ndenga tikali donc libata na nga yeyo mais mo ba poil mike ezali yango na kotia na moto po ba ni ba poil wana ezika na mo moto wana donc bola na one na sala na moto bomoni pe mbisi na nga na lobaki na tiki na moto po atoka njombo na nga en tout cas yeyo atoki vraiment yango yo etoki bien monde etoki donc boye vraiment bien abeli bien yango na moni fona kitsa ifona ete siko ni liba bola ndakuma yango bien ndenge nazo sala wana na ocha na moto biba ba ko babula ozo babula yi kumu ba poil wana sani ya longwa zala no babula yi ba poil vraiment il fait zik pour tika vraiment bien bon entre temps pondu na ngape yango aussi beli yango yo donc tout c'est déjà beli là si ça rotali batana après na rotsa pondu na ngape na mo zonga skona li batana nga atala upanjo na tena balusai kotuna nga deja ngoyo na moni ebeli na olongola mpona tiango deja na njungu po ekota nango na moto anatala na otumba kaka ibata na ngai alongola otumba poil wana elongo donc so otali bien libata na ngai yango oyo amoni mpe déjà ça va déjà ça va yango parce que bomona nde na osukola ye na tie na mai bomona nde na osukole
Entre-temps, nazolongola pondu na nga. Pondu na nga yango deya na tie na jungu. Sikoyo nazotia yango na moto po abanda deya kotuka. Pondu yango ekoti na moto. Napelisi deuxième moto mpo na tia libata mpo tozala mwa mpe rapide. Atata mbisi na nga mpe yango esi etoki. Nazozela sila mwa moto moke mpo nazwa moya kosukola ye nzombo batiaki na poso. Azalaka nima na problème te atiaki na poso na ye nyonso. Azalaka mpe na eloko ya boire te sukola ye kaka bien. Bomona nde na sukola yango. Nazozela sila mwa moto moke wana mpona ekuti na moto sukola nga simba sikoyo libata na nga mpona sukola ye mpe na yeba nikaki na linyuka. Fona nike mpe na linyuka mpe na bien mpe mwana nde na osala libata na ngai. Merci bandeko wana balinda ya konika libata ngai. Kona tiaki deja na moto alongwe poso. Banikaki ete ya lokola abimasu. Nazonika ye. Nazomona kata ye. Kaka ya femme. Na kati na tie na njungu apo boyeba sikoyo ifilita vinaigre na libaka. Moi je les ai à katinaye. Ya moi zobi. Lo na katso batu musupe bali yango. Menga ngi yango te. Wa katse libata. Bomoni lo no so katina bimisi. Siko ana longo la place asumbila wana ngani ngavula muti. Longo na ngai. Me ba tisula ni na ba parcho. Ko longo ha muti me ngalo ngola ni. Ona ngoli naso. Ndi bakana na tika ni. Moi ba sa tenio so za kina na kati. Kazala musala iso kolamba ekuza apprécier ki lelo soko zolamba biki ngana olamba ngo donc ozala no apprécier te wona obima van kiti sela pena mutema kwa bima pe bien mwende katikani siko na lika na étape ya kokata ngo na lika na étape ya kokata ngo mo basalite na bisi na libumne yango biloko bato mosusu balia yango mais nga vraiment désolé na kolia yango te bandeko moni batalanga nde atikali nakomi sikoyo na étape ya kokata ye na étape ya kokata ye azokata libata ka ndenge okata ya soso ka ndenge okata ye kosi compliqué na yo te luka na ye bacomplication te ka kataye on a ce que les épices n'a pas épicé on a tenu na muscade. Pourquoi muscade? Muscade il y a bomazé na biloko moni batando so mona alia kaita za razé mais ngai bato ba oli wa biso ke no za zeiti kuna cheda no vinaigre obomaye abom de yazei wana nyonso
natie susu ai natie muscade aboma déjà makambo ebele ya mabe na kati na ye soki ebolamba libata te landaka émission moni na kati yango mwa moke en désordre mpo nafungolaki déjà na kati bandeko moni libata nanga yango oyo na kati edai natie na nzolo bomona ndenge nini na mosala nazwa vinaigre na ngai mpona kotia toujours ka mpona koboma zei bali bato azala mona zei moke ya bato mi bakima ya kolamba atiango ata mwa 3 alatia bino épice na ngai yango etutami natiaki muscade ail céleri poivre noir poivre blanc et puis ndembi natiaki yango nini naotia yango sukuna alibata na ngai kuna natiaki bino tamawisi na ngai yango batuti na ofinaka juste jus wana akitama azalaka na besoin jus wana nde natie naoningisa sikoyo bepiso oyo natia akota soki lokola na okalinga ifobaka na episi fayoka asali boye nasangisi episi atuki wana te mwana biloko nanga mosu ya mike awa mpona osali nazwi mwa marinate na ngai mpona otsapeka na kati moni juste kaka kobenda yazala vu episi ekota po moto azwa moye nini ya kolia ye oke ngai mpe na aja na ngai mpona osala mwa publicité te atie aja mpona telisa mwa mwa moke atela moke kaka oyo nini ya pondu ya soso sango osala feuille na ngai azwi ma pilipili na ngai nabwaki natokisa ngo na pilipili comme ce qu'on a poussé à tiango na moto fana tiango na moto autoka mingi te libata ezalaka te autoka mpena mingi te donc naoya deja kotia na moto naotia deja na moto mona wanamba libanda mpona courant wana natie na moto pondu nanga mpe yango oyo ezokontinue kaka na kotoka wana sikoyo naoka ebongisa mafuta na ngai na mbisi na ngai mpona kotia na kati mpe esa toki deja naobongisa mbisi na ngai na mafuta naobongisa mbisi na ngai na mafuta mpona kotia deja na pondu en tout cas bolanda vraimen bolanda étape par étape bopeyaka te eloko moko te moni mbisi na ngai yango oyo si deja limbi donc nzombo mpena ya moto moko naotia apona sukola ye asukoli mpona ketia mpona pondu naotya mai nasukoli mpena bien mbisi na ngai yango oyo nazosukola yango mpona tia yango deja na pondu na ngai njombo babwaka na maoposo te njombo mpena azali na poma obwaka poso te obwaka poso ye poso na ye alembaka na ye eloko poso ezalaka moko ezalaka mongusu nde abwaka poso elembaka nango
kama msanii. Eza penza ya misuni. Bomona nde mbalamba ya njombo na pondu. Njombo na mutu bachaka. Eza pene bele misi nango. Wana na sisi da kubonsa mbisi na ngai sikoyo comme na tango o na ndeke tango na kaka pondu so tali vraiment mbisi na ngai eza ebele njombo pene eza ebele makasi mafuta na ngai ya mbila yango oyo naoke tango mbala moko na mungwa mwitu ndio anacheki mungwa te naoke tango suku mbala moko nikuwa naosala libanda akomi deja wana kuna cette boum na ngai na kati pondu na ngai yango toke vraiment pondu kotia yango mai ebele eza mai tu moni mbisi na ngai naotia yango deya na kati ya mbisi na ngai moni nasali vraiment dépense on a serré bino ba soutien ça vraiment bien so bo soutenir l'émission ou un tout ça la biso bien makasi on va soutenir biso bo ça la biso vraiment bien on est bis na ngani na tina ko bis ya pene bile na nasi ko na tsa mafuta ndila na ngai ko mafuta na mape ya kitoko na pondu puis na jui mungwa toujours faut koyebaka déjà mesure otali biloko na otali mesure ya mungwa nano on finit quand on a tika on se connaisse etoka atoka mpenza na otala ngo apri wana profite na tala pe libata na ngai yango ezotoka vraiment wana natie biloko nanga deja nyonso natiki yango soki evanda mwa moke etoka naye nanga kofolola komona sikoyo nini okalinga libata ndenge nini okipe mpe pondu na ngai vraiment merci na bino bato kozotala ezokonsome baémission na biso oyo eza vraiment eza biso toyama na plaisir ya makasi toteme bino makasi bocontinue toujours na kotala émission bocontinue toujours na kosabone ebele la chaîne de Silver TV 100% bonzambe na oyo naosala kaka nazocontribue ka na mabala en tout cas ndobe vraiment batene maman Nancy papa Edi maman Mati partout bozomba to sona teki bino te na ligne ya bino mingi nzambe vraiment azala na bino Serigate na action de nyolamba libata pour olamba bandeko bokotuna nga libata ngo to bokoli yango na nini libata ekipate na pondu okoli yango na fufu okoli yango na kwanga okoli yango na makemba okoli yango mpe na loso mais biso lelo topréféré toli yango na loso wana loso na nga yango loso na nga tolialo na libata yango loso na nga yango oyo moment ndeni tokolamba ndeni tokotiango na sani oyo nga na préféré oliela yango yo oliela ngo na eloko nyonso yo olingaka en tout cas vraiment bolanda émission eza vraiment bien bandeko wana libata na nga natiaki na moto na pondu na ngai natiaki wana moni déjà elengi wana okesio mpona lakisa bino natia mafuta oma ndeni na kokalinga libata na ngai natala mpe na pondu na ngai ozwa huile na ngai mpona kalinga libata natielaki déjà huile awa avant mpona ezwaka moto na réchaud et puis naotiango soko libanda mpona otia déjà libata mpo huile eza déjà ya réchauffe huile na ngai yango oyo sikoyo nakokitisa libata mpo natia huile tisi libata nanga mpo natia huile huile dele eza déjà na moto wana nakalinga siko libata na ngai nabaki na osaleka ya kokali
On a aucun libata. Na otika mwa minute ekalingama momo dali na tiomoni ya komi donc ndenge moko na susu na otiki mwa minute moke ekalingama pe na oya obalola ye bomona ndenge nini eobima. Merci beaucoup. Moni libata nange c'est comme déjà prêt. Alors on a longolango. Déjà bien vraiment quand qui bien on longolango ko na me ko tama ya lusu awa. Libata ndiza boko na mama nenge beli. Mondo sabe soko ngosa na moya sauce. Ona mwamba, ona tomate. Nyoso to la tsona be ba numéro ko ya. Ola mano ndeka balamba sauce ça la fait sauce. Otie primero sauce no sopi. Kama ndengo olingoye na hii. Ya mosaka et roulamba et maintenant la préférée quoi to lamba pondu to kalinge ka yo kali on menge dit ah ça n'est qu'un ding vraiment le batela nga yango oyo esina silisi kolongola ye na moto mpona ki kotia ye na ndako mpona azela mwa pondu ebela to koprente bino recette na biso ya lelo ndenge nini ebongi. Andeko batali nde nayebisaki bino tomonaki baétape nyonso nde tolekaki nango ya biloko na biso tozalaki na libata na biso tolambaki tosalaki yango nde bomonaki wana epuis nayelakisa mo pondu nange ezalaki nde bongo na moto. Alors na minute oyo nga na balolaka vraiment pondu te natikaki yango na moto ebela etoka alors na mode etoki mpe ebeli yango nakende nazokende mponaki okitisa deja pondu na ngai bomona ndeni pondu wana ebonga. Ndeko nanga deja libanda mpona kotala pondu na ngai naisa kuna na kosala mosala na kati na naolamba libanda vi ya condition towana yango ebapure eza mwa pasi yango mo naolamba libanda pondu na ngai deja yango oyo nazofunga yango na mafuta échangé donc eza vraiment déjà presque ya kobeli vraiment wana naobalola yango wana pondu yango eteli omonanga abeli mai na ye patiti omoniki aza vraimen mai te okolia na loso ozala lese yango oyo wana ofunika yango mpona kokitisa yango deja tozela loso na biso deja na moto tozela yango nzunga pondu na nga mpona okokotisa yango na cuisine na ngai place moko na libata nzunga pondu na nga yango atia yango mpona nazela loso deja na moto ti loso ebelaka apres toprete bino recette biso ndenge nini ebimi ya mokolo ya lelo antuka bandeko batali botala vraiment émission boconsommer botia bacoeur boaime bosala vraiment bacommentaire na bino ekosala biso vraiment bien baencouragement na bino oliofinga oliocritique numéro na ngai ezala déjà affiché wana benga soki omoniki obenga bo numéro na ngai eza na whatsapp benga même na facebook na ngai nde napesaki no na koma Bénédicte Makela Chipatoka bomona déjà Facebook n'engeza plus page nanga pesa na komaka ka makusa na njungu soko koto tali omona page nanga en tout cas
aimer page, s'abonner na page, on est vraiment bien. Vous s'abonner peut belé la chaîne de Silver TV, auto ça là vraiment, tozo bunda, to fout à maranabi sauté, tozo bien intérêt à YouTube, mais to bunda kaka, pour na. Bino boza quand même satisfait alors bino pe bo sunga biso so za mona muke na yo contribution caméra trépied machine et là on se za na ngotinga pona musala ko yekende liboso bote biso bena maboko na remarquer le mobala nzambe pona ko sunga misala nzambe za vraiment passe mais musala mokito sunga ngona bo pete to sunga vraiment bote maboko na chaîne oyo pe na émission na ngai makusa na njungu bote vraiment maboko yekende liboso na numéro na nga esima émission nous avons vraiment na mutu na sollicité qui d'abord tout moi belé mais faut na taba moyen quand ne c'est nous na bon na taba moyen so mon ebo lamba mais na ba moyen te na bon auto so mo ko singa sur yo mo ko faut dépenser faut faire le déplacement et ba caméraman et c'est comme ça bon alors de ce qui m'a soutien na bino numéro de likoya nous avons invité na nga belé au d'abord déjà prête bazo zela ka nga so na yé tout ça l'émission en tout cas vraiment beau sunga biso poser la émission comme non vraiment la suka poser la caméra on quel aussi bien après nos recettes sur ndenge bimi ya mukona lelo en tout cas nzambe vraiment pambola bino bo côté surtout ko s'abonner tout ça vraiment le cœur na bino partout bozwami si scalé motema partout zali mbote na yo maman Brigitte madame non pe mbote batu nyonso o to ebani na bino po ebinga te mbote po to lingi bino fort mona ki lolenge ni na sala ki libata na ngai na bandaki na okata ye mutu na bimisi makila wana na tie na maya moto na longoli ba poil na ye et puis na zui na sukoli ye bien na linyuka na nika ki ye bien na tie vinaigre ba étape no sabi ki rolanda ki wana ndena épicé na kalinga ki libata na ngai et puis pondu na mona ndeni na sala ki na tutaki na kalinga ki pondu na tie na liboka na tuti na tie ba épice nyonso bomona kindere ni na teki pembisi na la pondu résultat pesi biso ya libata na biso yango na baki na saka libata ya kokalinga na compliqué en te ko ba liango na loso na pondu alors libata na ngai yango na kalingi et puis ma kitoko makasi et puis pondu na ngai yango yo na lo pala za ba pa ba invité baza ebele vraiment et moi na bibi biloko ebele pondu na ngai yango yo peloso na ngai yango yo. Donc, le cas est invité belé biloko pe faki zala et belé. Nous sommes là yango. Et c'est nga nga fona sala boy pour inviter bazali et belé ba côté belé libanda wakili na bengi se ba olia libata ngai. Faki mo ba ko mission to liango te no to mekango te ba kite boya. En tout cas ba bazali bande baza vraiment on a pour na kozia libata ya roulia. En tout cas on décore ko landi biso bo s'abonner la chaîne de Silver TV bota la permission bo consommant mo ba appel na bino ba encouragement mais que ça absolument bien et que to ika son pico na musala oyo en tout cas ba soutien na bino pour ça la biso vraiment bien bo soutenir émission tina suka et pour ça la ngai bien makasi na pesi bino so mbote o ba ndi bola d'émission oyo mbote na bino partout bozali nzama pambola bina batela bino na pesi sous merci et pas mutaki na caméra Josué Liwanda Brown je sais pas merci pas l'homme valable et grand monteur la pesi merci et pas à pasteur Vincent Makela après cette opportunité à ça la émission oyo les apports avec maboko pembe motema pembe nyoso pembe na pesi vraiment merci na bana nyoso même Silver TV bana mboka merci beaucoup d'avoir une émission oyo tout le monde a dit que les alikoya nzambe vraiment abattre la papa mbola bino na kombo na Yesu amen. Silver TV makambo yé ba innovation makasi yé désormais la Silver TV parce qu'on va dans la Silver chaîne mais on sait plus la mi kolanda tozaka wana pona bonzambe te to apona mabele be photo sala yango ko moi si na libala olamba pe contact mambo bele be ko ta bonsa mbe tout ça ça ko ete yango to ça me la bible bon de non na libala désormais la Silver TV on est beaucoup na émission ya makasi ko yé on se battre bébé banda ko lamba la to côté bébé ko lamba kalo mama la bino bénéfique ko to ko nazali na balo ko porter mission mo makusa donc émission makusa donc makusa na njungu
donc on dit pena kolam bola non na Silver TV biloko nyonso oyo yebalamba oyo ba olamba te o découvrir na Silver TV ba mika ba kwa soso ba niso biloko nyonso oyo yedwana ba donga ba matembele ba ndunda ba pondu ba biloko ba mindindi oboliate oboyeba te na Silver TV désormais bolanda bozala jamais déçu calamité bozala ba émission na bino kitoko consommer vous s'abonner beaucoup la chaîne de Silver TV émission Makusa ni Makam. Ciao. Ciel ouvert dans les fonds, moi, mi comme on a mis mon ami. Le beau qu'on a tata. Ciel ouvert. Ndeko landaka yango. Ndeko talaka yango. Oh, na Vincent Makeba.